Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai masolona député lelo tozali mercredi 27 mai 2020. Eza émission toko sala na mawa parce que Kinshasa tolamuki na mawa, Kinshasa tolamuki na kobanga, Kinshasa tolamuki na kolela. Pambate liwa eye koya makasi. Tolali Boutou Mobimba Oyo, coup de fil de partout. Que le juge Raphaël Yani Oyo Azaki, juge président, na procès il y a 100 jours. Oyo Zaliko Sambisa, Vital Kamere, Jamal, na Muhima. Balobi Azali Susute. Bamsou Balobi qu'il a été assassiné. Mais la police balobi qui était à salaki maladie malaise ba memie na centre nganda ndesika wapi akufeli ndenge na koloba na bino boye na kotala soki possibilité ko permettre après maloba oyo na koka kokita na bandali isika zalaki ko vanda toyeba d'abord qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Kobanga isa makasi. Parce qu'on ne connaît plus à qui le prochain tour. Yangona lobaka na bandeko, mutu soki akufi koseka yete parce que zanzela ya batu nyonso. Oui, liwa misusu il faut qu'on vérifie, qu'on se poser des questions. C'est pas pour rien basa la autopsie. Ce qui liwa batu bazo comprendre en côté, il faut basa la autopsie. J'ai appris hier que la famille de Julio Capeta va décider qu'avant l'inhumation naie, va ça la autopsie. Est-ce qu'ils ont Covid? Est-ce qu'ils ont le comme sous? Ainsi de suite, parce que quelque part là, ça ne va pas. De comment quoi tu n'as kinga mutuna robin de Kweliezer? Qu'est-ce qui fait que même cabinet il y a chef de l'État, cabinet wane zana ba tendance te, ba to parti boy, ainsi de suite. Mais ba tout cas il y a parti mogonde ba ko kufa. Qu'est-ce qui se passe? Nalobi papa. Elle m'a question na yo wana, ozana raison hein. Na bandi pe ko sala moi banquette na ngana tala. Oui, je comprends que parti mo ka ganim tezo kufu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ba onde baza plus vulnérable ou bien zanine. Et ça quand même une réflexion parce que oui, Covid des ali. Covid na mona ki batindela kingai document moko ya famille moko ya cette personne bakufa ki na coronavirus tout et tout, c'est bien bon, mais il faut total la bande konanga parce que aujourd'hui ba onion so ba ko kufa kuna ba onion so ba ko kufa ba za travailler kana présidence te. Gilio par exemple ne travaillait pas à la présidence, oui c'est le cousin du chef de l'État, mais azaji ko sala kuna te. Maître Mukendi Jean-Joseph, il est de la famille politique du chef de l'État. Mazaji ko travaille dans la présidence. Voilà au moins ma question. Oh, bah, tu vas komituna. Et je pense que Bazan a raison, il faut que komituna. Toko zelaso ki ba kosala autopsie ango, toko kakoyeba. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Mais quant à la suite au procès, balobi wana izanango problème te. Celui qui venait juste après, celui qui est parti, à cause d'un air relève. Tout comme à cause de la recomposition. Il y a tribunal. Pour que Bassambis. Le Magambo. Kimbirgiti. Hein? Kimbirgiti. Ce qui va tout bayo kakabiso. Na ba dimension musu to lobelaka. Et quoi qui cause la ngo malam. Boyebi ke bande konangai ndenge to koloba na isa kibino lobi que ba sengi na ba tutu ya présidence ba se faire des pistes pour na koyeba. Nzoto na bango za ndenge ni. Ba salisi ya ba poison, ba salisi ya coronavirus. Na munoko mboka baloba que
eza tango mbula ye kobeta nde bato baprofitaka mpona kosuba parce que eza confondu na mai ya mbula na masuba moto akoyeba te. Yango bandeko na nga, il est d'intérêt ya ba Congolais tout babanda ko réfléchir ba s'inquiéter ndeko moko abeninga wana il était dans tous ces états. Ndeko Eliezer, est-ce que bozo mona makambu te ngai nazama na ba diplôme en matière sécuritaire? J'ai compris ses émotions ou son émotion. Parce que émotion na ye wana tout Congolais tango azomona bandeko na ye ba ko kufa. Tango azomona bandeko na ye ba ko kende akosepela te. Akomela champagne te wana ezaki ndoki. Ndeko azandeko na yo même soti boyoka na kate. Et ce qui oppose les gens, ce sont les opinions politiques. Mais ce qui est comme un degré yake, moninga kufi yo sepeli, yo kokufa plus mabe que ye. Parce que zanzela ya batu nyonso, mutu pa kotika l'Éternel azati. Mais ndeko wana j'ai compris, na linga na condamné ye. Après na lobité, il a raison. Congolais ayoki ke bandeko na ye ba kosila. Il faut silika. Il faut aloba. Mais koloba na yewana, ça doit incarner l'amour et non la haine. Nakati ya maloba na ye, il faut sentir que za pona bolingo, eza kocholate, eza koluka kolakisa batu ke yende azanga masumu na mokili. Yende aza le plus juste. Parce qu'il y a les gens qui veulent se passer pour des plus justes, des saints. Et c'est pas bon. Il faut tout na to vérifier. Lobby et le surprendre nga, je vais essayer de chercher à vérifier cette information. Parmi bandeko bakendaki kosalisa ba examen, bakuti ke mi balé bazana mercure na nzoto. Na lobby bien, mercure. Na lobby non, quand même. Nazo comprendre bien te. Abionde ko balobi bakangi batumi balé na mercure na nzoto na bité, nazo comprendre bien te. Mercure kokota na nzoto a mutu ndenge nini? Ce sont là les questions qu'on se pose. Et c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Ce que Zaya solo, il faut tomituna et komi wana ndenge nini. Mais ce qui me fait très mal, on a l'obaka mikolonios. Et ça quand les gens, babengi, gens de sécurité, baibika ko empêcher bat, kokende kuna te, tu n'as pas été invité, ainsi de suite. Moko zali ko empêcher nga kena kende okufa te. Je ne regrette rien. Mais vous ne savez pas vérifier ba makambu nyonso, kota la banani batsala ka clim. Ba o ba sokipaka na froid, na président de la République eza banani. Il faut enquêter vos célibataires, c'est ça aussi la sécurité. Ba jardinier eza banani. Service à nettoyage eza ya nani. Parce que ba tutu wana basala bango babenga kana chiluba chikolu. Bacha bango penza pembeni. Bacha bango pembeni ko. Bazui bato asika bache. Bato wana bapesa ki ba marché. Bien que le dossier à passation des marchés zali ko se poser. Bao wana bachaki. On ne sait pas, mutuaza ya tendance ni, mutuaza kosala nini, ainsi de suite. On a déploré, on a condamné plusieurs fois bataxa biso ba jaloux. Na lobaka na bino ezala na présidence wa. Ezala na UDPS. Batu ba créer ya bango ba presse. Ya ko créer ko. Ya ko créer. Oyo bazalaka na bango wana. Mupanzi. Bokende kuna. Bokende kuna. C'est quand même compliqué. Les lotos zali comment na baliwa ekoya. Parce que il y a eu un laisser aller, on ne sait pas qui placer où. Société, moi ONG Moko,
il y a ba jardinier bazwa qui a un combattant et kenda ki musika te parce que babo ya ki ko futa bango bazo futa te ti ba combattant ba kimi moko etika lindengwa vente habillé bango ba jardinier bango nettoyage bango froid bango. Mais quand on essayait de parler, je n'ai cessé de parler en privé comme en public pour nous fustiger. Et nazaki koloba donc to bundela binoko. Tous les marchés se sont accaparés. Maintenant, on ne sait pas qui fait quoi. Et ces gens-là reçoivent les instructions auprès de qui? Masolo n'a de pitié. Mais il faut bouillir. Je crains une chose. Que situation wana et comme il s'habille à niveau il y a que pour tout le matanamboka parce que n'est na zomona pour tout le comme atakalate pour tout le koya comme atakalate parce que trop c'est trop n'est tozo kendewan ouais bazolo ba oui corona d'accord yangonde ko wana lobaki nanga que bongo corona ngo ezoponaka parti moko ndenge na yebisa ki bandeko bozolobela makambo coalition FCC cash ngana lobi boye iyayi coalition ya bovandi boye bazui FCC vandi wana cash vandi wana bosali document moko so ki ndenge ni il y a eu des décisions un arrangement qui a été pris et les autres n'ont fait qu'exécuter tango bakena bambwela lodge na bango kun bazongi babani ko pesa biso ba leçon de droit ya kolobake le ministère les ministères de collaboration entre les chefs de l'État et l'exécutif en tout cas makambo to ya kutika bino mais chacun paiera yango bokomona bandeko na ngai bino balandi ya masolo na député nazo penser kozwa quelques numéros toko créer groupe WhatsApp ya masolo na député groupe WhatsApp wana toko intégrer batu o tozomona baz actif batu o tozomona ke tozalaka na bango et oyo aza intéressé à kokomela biso pour que tout ça ait un groupe WhatsApp. Au lieu de continuer quand même un message en désordre, il y a possibilité à que un message est à place ouana. Oui, on va prendre les autres parce que des fois on est dispersé, on est perdu, on ne sait pas quoi prendre, ainsi de suite. Ou on est causala uniquement pour un échange et d'informations vraies. Il y a que ceux qui m'ont dit que ils ont mabel te retirer un groupe et causala quand même pas biloko ya ba formol. Toujours proposer qu'on crée ce groupe WhatsApp. Bande konanga na lignina loba lelo Jean-Jacques Mamba nde mukolo ya rendez-vous na ye bien que na yoki kuna que procureur a fixé dossier et kende kuna le même jour lelo nde ministre de la justice vice-premier ministre de la justice et garde des sceaux akoya ko répondre par rapport à ba immunité par rapport à l'arrestation à Jean-Jacques Mamba mais ngai en tant qu'élu, je suis quand même inquiet. On a déposé une question orale avec débat contre les VPM1. Pour nous expliquer, biso, azo libéré les prisonniers sur base de quels critères. Ndenge to aliawa, parlement ndenge to vandiwana, to éviter, bazo désengorger la prison, oui. Sur base de quels critères, bazo libérer bat. To éviter, ça n'a pas été une priorité. Ça n'a pas du tout été une priorité. La priorité, est à l'immunité, il y a des députés que nous sommes, oui. Tous en a immunité. Mais immunité, immunité, c'est parce que nous représentons le peuple. Alors, il ne faut pas négliger le peuple. Allez, il y a bison de tozu to tiango liboso. Nous avons batu bazolo ba ke ba bimisa kiso kimbongo ba pesi so 85 000 dollars so gine ba pesi ba député na habité. Chaque jour na lobaka que ezana biloko biso ba tambwe ba intéressé kata bisote. On ne peut pas m'intéresser dans une démarche comme ça. Yango bokomona lelo ekomika ba polémique. Population ko la mai, okokuta jamais que babengi ministre ou atali mai na courant aya ko répondre. Ce n'est pas une priorité ça.
To lobby comment? Sur base, il y a des critères nini bazo libérer les prisonniers. Sur base, banani bazana katiwan. To yebite, le Parlement n'est pas au courant de ce qui se passe. Population a collé la maille, a collé la courant. Tebiso tozo, bundela makamuna biso, ya ba immunité na makamuso. Bande konanga. Ce n'est pas comme ça. Eza yangote. Population a collé la par rapport à la situation sécuritaire. Je dois compatir na mon collaborateur nanga Parfait Mutingwa Bahati qui est tombé dans les filets à malfrats lobby à 21h na croisement ya avenue Kananga na Masikita place wana na route Matadi 21h bazuye nyonso ba téléphone ba bijoux tout ce qu'elle avait yena lekinaye bazuye bango nyonso baki nyonso te. J'ai compati na ndekoa. Parfait courage, biloko emona naka, ici laka. L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est la vie. Mais il faut toujours être prudente aussi. Na mikolo oyo, ba heure wana surtout que bozaba na basi, na ba makambu ya ba courant, c'est aussi prendre le risque na ici kangoa. Il faut toujours être prudente. Mais courage quand même, heureusement qu'il y a. Pendant que la réclamation à la sécurité, pendant que Mitsou Soubande Konaviso Ero Bako Timakana Bazamba, Bazana place à Kola Late, compte tenu à insécurité, mais Biso Zamakamsu Zaliko préoccupé Biso. Makamsu Zaliko préoccupé Biso. C'est quand même compliqué. Yango Bande Konangai, même quand on a fait le ministre délégué, il n'y a pas personne vivant avec handicap. Ce n'est pas pour rien que nous intervenons. Okope sanga logique et nous okope sanga na koyo kelayote. On ne doit pas attendre une loi. On ne doit pas commencer à chanter que au moins na poto basalaka pendant que tozana batu bazo salate, to sala nini to abandonner bande konabiso parce que yo zana logique. Wa neza ba faux fouillant. Ils ont esquivé ma responsabilité, c'est ça. Il y a ton frère. Je vais vous donner l'exemple. Cette personne vivant avec handicap. Allez parler du peuple. Aux États-Unis. Tellement que rien n'est prévu pour les personnes vivant avec handicap. Talandenga Bambani. Nabescali a parlé du peuple. Talandenga Bambani. Donc, Okoboya ko sauver via Yandekonayo parce que l'État n'a pas agi. Soit on est congolais, soit on ne l'est pas. Soit on est soit on est. J'ai toujours dit merci. Naba papa, naba maman, o bazaka na mutema abomoto. Lobito yambi mwana oyo. Aotai kisantu. Kimpese. Plutôt. Mwana wana uti kimpese. A souffrir na lokolo. Bampite ye lokolo. Mais cette fille-là, elle a un deuxième CO. Azolo ba moi français. Si quoi zo mona baninga bazo telema ya komi ndenga zawana. Ndaloba ki mama tokendi, mama tokendi, mama tokendi. J'ai reçu les coups de fil à Bande Konanga. Je dois vous dire merci de tout cœur. Vous sentez que Batoubaza n'a mutema ya Bande Konabang. Je dois vous dire merci, sincèrement. Moi, Nawana Giovanni, tango zomona, place à Kendaki, biso ngai naza mutu ya secteur wana te balobi kete basomba ka protège kaka nengo wana te oye ale ba peso prix aux yeux tiena lokolo. On doit passer par les médecins qui va faire les examens et prescrire comme un produit. C'est le rapport que nous avons eu. Wana tozo bundake pour que totinda bango vendredi mukolo médecin yaka lelo mercredi mais ça n'a pas été contenu à moi moyen tozali ko regrouper pour que totinda ye vendredi akende kokutana na médecin va prescrire ye neto ko yebisa bino combien ça va coûter. Merci mingi na association ya ba mama o bazana Londres Sisters Hood. On a esa kibino ke batinda ki $405 na bango pona koluka ko assister bande ko na biso ba personne vivant avec handicap. Et c'est chaque jour neti na tongo awa, c'est grâce à vous. Natongo bansusu bango.
beti ngai oyo eza kokufa mpe na defi ya moninga ova kodeplace odefa moninga opesi 2000 so opesi yo soki eza mpe mpe ovandi yango toye kolela epa na yo papa osonga biso bino bozalaka wapi biso tosala na perere place toyaki wana na namonaka bino te mokolo toyaki tozalaka tozalangaa biso ntango omonaka biso tozalaka na ye bato aya kolela mpona baloso tozalaka biso ya na bino nyonso boyaki kotika ye te biso toyeka na ka nyonso wana kaka biso toza na problème ya velo me bino boza na bavelo yango oti bavelo baninga ya wapi eza na bapane me bapane babongisaka yango eza bien yango ezotambola bien yango oti papa tuna mutu est-ce que jour abo ezalaki nga namonanaki tozali mpona na bakiti wana moya komonana eza te mpo belesa velo moninga mpo bima adefisi yo ope mwa 2000 pesi yo omona siko mama aloba siko bon ngai yo mpe odefi ya moninga oyo eza velo na nga mais mondenge ekomi eza ya kobeba nezalaka mpe na chaîne na pedalaka nga moko mais soki ebukani awa eza bien te nazobima te moni mpo mwana nga mwasi me nazwi epoa puse ngai malamu naza ta na chaise po soki nakende ata mwa distance nakoki kozwa oyo basi babongisi yango etikatika soki ya chaise esimbi te babi eza po chaîne navandaka na velo aboye te napedalaka nga moko mais sikoyo ilfaut balongola oyo etengami oyo etikali oyo nde balongoli bachange velo nanga ezalaka na chaîne ok tosomba chaîne c'est ça donc soki osombi chaîne naza na chaîne ezovanda siko mpona efanda nga nalingi namona d'abord moto abongisaka comme ça na kati ya centre des handicapés na centre wana nde bayebisaki nga boye kota mbongo ilfo bachange sikoyo ya tout droit ezala bien sikoyo kolongola libende bazosenga nini basengaka mbongo me nayebi combien yo papa basala kofele te me nayebi montage ouais mais combien kasi tema nayaki biso toyebi peut-être oza na bavelo kokopesanga ta oyo natambola nango oyo nakobongisa nsima soki mpe aide oyo kosala epa nanga eza nga te na kojuge yango eza aide yo eza boye mama soki ewumeli ekomaka na suka te yo siko okomi koluka ochange mutuka po mutuka ezotambola su vie te ezotambola yango zela tambisa oyokana tika yo moko yango vitesse yango bamama boyokanga naza na bavelo awa te omoni bavelo oyo napesaka bande même awa na centre na bino je crois nalakaki bamama mibale bato ntango toyaki biloko ya kolia bavelo nasengaka eza na bandeko na biso mosusu batindelaka ngai na poto eza na mosusu atindi mwa mbongo tosombi velo ce n'est pas que toza na bavelo te c'est là que j'ai posé la question que en attendant
soki tokoyeba neti mama awa eloko ya liboso nga na kosenga yo oyeba pri ya awa soki yo moko ozokoka kokende te na kotinda tata oyo hier bazalaki kuna lobi na centre soki nayebaka balingaki deja batuna likambo oyo nayebi mboyo mpe nayebi ye comme ça toyeba soki kobongisa eza na combien parce que soki tolobi ke bozela yango nde makolo na bino tozela ti mokolo tokozwaka bavelo c'est un problème toyeba d'abord kobongisa ezosenga nini soki totali ezosenga nini soki moke ezali ça va mais bamosusu oyo bazodefaka bavelo ya 2000 totala soki nzambe asongi toko bale bavelo ouais. Alors, n'a évité qu'est-ce qu'on fait? Les habits locaux toujours na polo bana bino te ke boya lobby to boya lobby ko les akoluka toujours luka toza ce n'est pas quelque chose na mbongo oyo tosala ka soki neni te moko tozo sengaka pe na baninga eza pe na baninga bandeko oyo bazali banda moto peut-être soki aza na vélo atindeli bino ainsi de suite nebo na éviter mama ya yo wana lobby obongisa moyen za te wana babongisa yango soki si eningani ekwesi elengi o babongisa ndeti bakiloko na ndeti bachaise wana babongisa nayebi place bobongisa nazalaki na place moko bapesaki nga velo moko ezalaki ya kobela mama wana mwana na ye ezalaki handicapé pour le moment aza na poto abimiseli nga velo epuis alobi na ngaki azotinda bakende kobongisa chaise roulante bakende kobongisa pratique babongisaka peut-être eza na mwa badefo mais soki si elembi ndeti ya mama boyo oyo aza na kati wa eza ya kolemba bakusi eza ya kobeba ye wana eza ya ete alobi eza ya kodefa mama na miso ya nzambe me yo balobi osambelaka tete epi ntango bino bozobima na ndako bolati ata maske te bozaka boye bino bolobi ale microbe ya komema biso corona ya komema nzambe akoprotege siko bobosali mino nyonso Voilà. Tosala ndenge nini tobengana bango tosala ndenge nini bazo poser ba besoin ya vélo o wana ndenge bozo mona bango boyoki bango moko mais eza bandeko na bino eza bandeko na biso on ne va pas les laisser dehors tokotika bango te bapolela mbula libanda ovani na ndako okoseka bango eza lokola mutu azana bomo yako seka mutu akufi c'est comme si yako kufa te eza malamu te mais soki liwa eleki le peuple se pose des questions na sens ya amour pas sens ya haine c'est pas bon et soki basali Giovanni ba examen na kopesa bino suite vendredi peut-être vendredi soir soki bokomeli ngai na kopesa bino suite ya oyo bakoloba mais ezala Giovanni ezala Victoria oyo nalakisaki bino liboso je pense aussi en dehors de ça bana nyonso mibale wana je me pose la question allons-nous continuer il y a quelque chose qui va saler loko allez opesi bango 100 francs 200 francs
Oui, tokota qui na supermarché. To sombeli moi biloko amike, to moi bilamba, to moi boîte à 1000 qui ya que moi na mela biloko ya komela. Ya tia mwana pour que akoka. Est-ce que nous allons continuer? Je suis en train de réfléchir. Eza la maman ya Victoria, maman ya Giovanni, ya que même moi ma koti ya muke komonan. Topesi maman sala ka moi musala teka tam to moi biloko pour que biloko ozo teka pambate pour s'occuper de cet enfant. Et que ça la bien. Ba maman ba uti kimpeti. Yebisanga. Ozo mona yemoko d'abord que mayele na yesuki tango azoloba ozomona maya miso zo kita bebo ese kawuti nyonso donc ozomona kele obu mais azana mwana na ye azawana ba papa ermoko ndenge tozabo ermoko tokimakasi totikela ka ba mama charge même si papa akokaki kozala envie surtout bano ya ba personne vivant avec handicap papa muke ne balakisaka bolingo mususu akotika mama ya mwana wana abandi kokende azokende azotambola mais mama azawana na mwana na ye mais s'il y a une petite activité ya kenefiske mama soki abimi ye moko Giovanni wana ko vanda soki ake classe T parce que soué na ngai za yake aposa kinga problème ya classe na ye azawana azoteka mama azo se débrouiller ils peuvent quand même bien vivre ça peut aller au lieu tongo me dit pourquoi papa lelo toliete lobi toliete c'est ce que nous pensons na minute oyo ba toilette na ba douche o totongeli bande ko na biso ba personne vivant avec handicap et ça presque na souka bien sûr tous habiter na difficulté à ba carreau parce que carreau ce n'est plus avant ba ça qui $500 maintenant c'est $1300 donc ça va comme ça ne fait qu'évoluer ba oyo pe bazana kitambo na minute oyo ba ko travailler ba porte je pense que ezali aussi là mais tout ça s'ajoute mais là qu'on gana koloba dans tout ce que je fais je parlerai toujours na mitema na bino parce que ce qui donne ce n'est pas les moyens c'est les cœurs qui donnent eza mutema ndem te pesaka ce n'est pas parce que mutu eza batu bazaka na mbongo ya ebele bakabakate ba égoïste il faut kaka yeba monaka ye il faut mais bakokunda yo nango te c'est les cœurs qui donnent et non les moyens. Yangona lobaki na bino pona kosunga bandeko pas nécessairement koleka na nzela ya monsieur Tambo que je suis te okoleka ta na nzela mususu masolo na de pité nangonga oyo bandeko nanga même dans la population ndengonga ya kosala musala pendant que les autres bavandeli kosombaka ko négocier ka ba sondage te sala musala na yo ebimisa sondage ebele bavandeli kosombaka ba sondage non sala musala nde on négocie ba bimisa yo OK ba bimiso et après le vrai sondage est la réaction à peuple one. Le vrai sondage même ndenge tobimaka boy c'est la réaction de ce peuple de cette population. C'est ça le vrai sondage. Na lingi na loba mwa muke dossier oyo ya tozana ngwango ya ba détournement avant que je dois prendre quand même quelques appels na bino lilo parce que il faut nazo yango we. Mais tozana problème na loi oyo etali détournement de deniers publics. La disposition il y a code pénal les aliko sanctionner. C'est l'article 145. C'est quoi l'article 145 et lobby en dehors parmi biloko oya kosala if mutu akoti kozala condamné d'une année à 20 ans. D'une année à 20 ans. Mais na kati wana après condamnation wana ba ko interdire pour 5 ans au moins 10 ans au plus. Après l'exécution de la peine, soit qui a exécuté peine à cause de la droit à voter, à cause de la droit à cause de la candidature. Parce qu'elle a considéré le col à Mouyibi, à cause de la macamboualitate. Bako petisaye cause musala nakacha misala ya l'État, nyo surtout à cause de musala te pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Et puis
ezali kopekisa ye o libération conditionnelle o soki amnistie etali ete mutu oyo a détourna ba denier public akuti kozala kobima na condition wana te. Et na suka soki aza mupaya na suka ya peine il faut ba expulser ya kende na mboka na ye. Mena kati wana nde balobeli makambu ya o balobi ya ba travaux forcés. C'est là que le problème des droits se pose. Pendant que la constitution ezali koboya que congolais mon côté bakoki ko soumettre na ba travaux forcés. Ça se contredit. Il y a maintenant un problème de droit qu'il faut résoudre. Maintenant kati wana pe balobi que ce qui est salemi, il faut qu'il y ait une ordonnance présidentielle ezali ko fixer ndenge nini makambo wana ko salemango. Ordonnance wana na ezwamate. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que la loi numéro 73-017, il y a 5 janvier 1973, Nayangwe ezali ko introduire cette disposition. Ça pose problème de droit. Je referme la parenthèse, bande kolangai, parce qu'il fallait qu'il toko kako réfléchir, na bino ndengwana, na linga kinazo bande kona ituri pour que tozo situation oya lobby, ya ke bande ko bazaki ko uta na bazalaki ko uta na Nord Kivu, bakeko kota kuna qu'est-ce qui s'est passé, débandade totale. Mais lokola to lobby, eza quand même makamoko spécial toko kakozwa bande comme susu avant que total ceux qui toko kita kuna na bandari. Tozwa quelques appels. Oui, bonsoir honorable, bonsoir Ndeko Lézer. Bonsoir. Nazotine la ko vraiment ba message. Mais nayebi ke ozo tanga ba message na ngate vraiment nayebi ke oza busy. Mais ceux qui ko zata oyo e ko sala bien. Ngai Ndeko na yo Jires Masamba na bengi yo à partir ya Angleterre, précisément à Birmingham. Et par rapport à projet oyo na bengaki yo dernièrement mais aussi ça qui m'a solo ya ngote pona ko sunga ba orphelinat lokola yo déjà osala kamakambo ngo et osunga na ba maman na zomona awa ya bandeko bazo vivre avec handicapé yango ngape vraiment na bandeko nanga awa tozolinga tosala quelque chose à travers yo vraiment ce qui est possible. Ce que Kotinda ilanga ata numéro na privé comme ça tout sur lango vraiment et ça sérieux ndingo senga ki assurance ni tout kopesa ya sérieux. Voilà une minute nanga ikoki. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndekonanga. Je pense que nataki en contact na Fofana et Pengé, ils a pas mbatté, ils a que des fois au Kozwanga, des fois au Kozwanga, vous pouvez en discuter et j'aurai toujours le rapport parce que des fois on est trop parti bande Kwebeli bazo se plaindre. C'est un peu ça. Tous en comme ça. Mbote Ndeko Eliezer. Mbote. Courage dans ma camion sozo sala ya malamu parce que un jour tôt ou tard il faut avoir fruit parce que tu as quand même de bonnes qualités hein où ils ont couvrir bah aspect et belé à vie donc tu es bon dans plusieurs aspects. Pour na bato ba que président Denis Abenga Kaote, je pense que chaque chose a son temps. Tant de bato ba okufa na présidence lelo. So le président a sélectionné que parmi bateaux il fallait pas travailler de la première année en mandat naé ou peut-être que quand tapé la cacophonie empoisonnement va bouzo ba kili et à souiller yo même attend le gouvernement président là aurait manié gouvernement il aura maintenant à kochalisu na batu mususo ba assemblée kozala négligé auparavant donc les choses vont marcher avec toi courage. Merci beaucoup Papa Nangai. Bonjour, Kombo Nangai Patrick Mboum, na bengi bino à partir de la commune de Fungurume, province ya Lualaba. Président Félix Tshisekedi na gouvernement balobaki tofuta courant na mai pendant 2 mois t donc avril-mai. Mais ba responsable ya SNEL ya awa na Fungurume na bourgmestre bazo boya makambu wana ti baye kopesa biso ba mise en demeure pona baya kokata biso courant parce que toboyi kofuta mbongo ya mois d'avril et mai lobela biso s'il vous plaît on ne saura pas prendre lobela biso pe Fungurume ezana RDCT Ndeko Eliezer. Merci beaucoup Ndeko Nangai.
On va essayer de contacter les DG à SNEL parce que ça revient trop. SNEL, les que SNEL a payé sa facture. SNEL a payé sa facture. C'est très compliqué. Il faut aller bas. Il y a mon quoi benga batuna na fungurum. Parce que bakoya ko baby c'est les musala. Bonjour de quoi les longonya na musala kitoko ozo sala. Surtout pour na bande konabiso oyo bazana infirmité. Tika Jehova nzambe abatela yo. Naza awa na Danemark. Sami, merci beaucoup. Bonjour de quoi les tambwe. Mais na lobby boye. Na lingaki président nangai mingi. Na lingaka président nangai mingi. Talakutu lelo balingi nabunda. S'il vous plaît, on ne saura pas prendre les appels comme ça. Balingi nabunda. Na batu ya lamuka awa likolo ya to ya mbongo vraiment ndeko botale la biso nanu vraiment soki ide oyo ezamabe bazwa kaka système ya ba changeur oyo bazwa yango tokoma kaka lokola na Angola soki mutu alingi a changer mbongo akende kaka na banque wana ekozala bien. Merci beaucoup tozwa ndeko mususu. Bonjour mon grand, merci pour tout, que l'Éternel te protège, toi et ta famille. Na leli juge oyo ozali na idete. Je crois que azali libanais batu basali makambo oyo. Ça c'est maman Astrid na Milouz. Na habité maman Astrid parce que on ne sait pas du coup kolobake onde asali onde asali te tozo ande ko mususu. Bonjour Eliezer. Bonjour. Ezanga Patrick naza na Kambof papa. Oui. Niveau to komo kende ya ba démocratie oyo moni ki komo de que la biso ba problème. Est-ce qu'il y a pas moyen que chef de l'état imposer dictature? Ce qui a imposé dictature très bas niveau tribalisme et rokita. Ce qui est musée tu dois respecter puisque après un coup d'état na Mobutu era s'imposer à imposer dictature. La dictature a marqué à bien yango mbore bongaka to bando linga museti lelo yo soy kabila de loba. S'il vous plaît ozo kata bande kwa kambo voza contre succès toneni banga na lelo bato banga c'est parce qu'il impose une dictature que boma batu ko kanga bato fingiye et puis mo bangi kotaki comment respecter te bongo. Mais ce qui est président Fachi ya bandi na ye kaka makambo ba démocratie au moins il y a encore un tribal les okoba bato bazolenga te pourquoi parce que ils ont élection mais ceux qui a été dictature comme s'il vous plaît quand vous êtes contre bato Kambov hein kuna boye ba honorable Killer parce que awa melisa kabiso ma été likolo Kambov oui papa s'il vous plaît on ne saura pas prendre les appels comme ça kokanga moto rester au quota même les même bateau bazoyi ba mbongo wao bako banga ko ba mbongo bakwanda banga ba juge ba ni bako banga ke non so na bimbo. S'il vous plaît limbisa biso papa so na ezo kata mingi pona likolo bateau bazobenga we akokanga ngai ebisa na le bilan de boza pembeni à chef ko ebisa na bongo en tout cas ça très mal ça rivalisme l'équipe na liberté respect l'équipe papa le ba tanga voix message. Merci. Bonjour. Merci beaucoup papa nangai mwandambo ya dictature et ça la kamwa bien nazoka bato ebele bazo réclamer yango bon na ebité tozo ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Bienvenue pour le Turquie. Nangena loba est-ce que attitude pe ekotaka na jugement les ba juge on a net caméra na zomona za to za longa est-ce que ekotaka pe quoi? Oui, et kontaka makasi papa nangai ba juge wana bazaba tout hein soki balingi balelisa yo okolela bien wana kobanga na yote biso batu toleka na banzela wana toyebi ndenge nini tobondelaka pona juge akoka ko yokela ta mawa donc eza ndenge wana tozwa ndeko mususu excusez-nous voilà tozwa ndeko Eliezer. Oui. Mon frère nazo benga yo papa
a moyen te donc pendant 5 heures massage au massage na sa gilfano bobenga ba contrôler la population ba pauvre benga na ba contrôler mo solution mo pecho mwana kanyama oyo azo donc ana habité à songo à l'écoute na kanyama. OK, merci beaucoup. Insécurité mon général balobi na sa gulf kuna bato bazo la laté Silvano Kasongo. Papa Eliezer, bonjour. Bonjour. En tout cas, vraiment, dans la émission, chaque jour, dans la émission, il y a un solo na député. Merci. Alors, information toujours que juge où il y a Vital Kamerhe à Koufi. Alors, ça les biso passe mingi. Pourtant que nous soit avant de camber ça le mabino bolobaka. Est-ce que le président est que la cabinoté? Donc, passe mingi donc to ko benga ke komi na gouvernement ya poison. Donc, on a vraiment gouvernement à l'andela ça la banquette pour na koyeba situation. Merci. Merci beaucoup Papa Nangai. Liwaya juge wana et salibiso nyonso mabe. Bonjour ndeko eleze pasi mawa pona Congo batu oyo bazo empoisonné ba tête ya mboka ba koko bakoti kokanga bango te lokola eyebani ke eza ba poison baluka pe expert étranger ye mokonzi bakosalela ye yango. Merci beaucoup. Bonjour honorable, juste une remarque, pourquoi le bulletin de vote au Parlement sont secrets? Il faudrait y ajouter les noms de chaque député pour que la population sache qui a voté quoi, sinon vous n'êtes pas redevable devant le peuple et celui-ci ne saura vous sanctionner dans les prochaines échéances. Et c'est possible de me fixer une box s'il vous plaît. Bon, le gola toji to tanyangwa une box ezali sute. Papa nangai même ba vote to salaka. Vote ezalaka ka secret non? Vote ezalaka secret, ce n'est pas pour rien bachaka isoloir pour na bato. Parce que on estime que makambo vote bakoya ko régler bato ba compte plus tard. Donc voilà. Bonjour président, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai comme le frère Ndeko Magui, frère Magui, nazala niveau ya Angola, toutefois. Nazo tindra ko bafo je malibele, mais j'espère être sur le quand tout kamote. To tikulanda mort ya président juge ya dossier 100 jours ya Vital Kamerhe. Papa to yebite mboka wane komi na niveau nini ba moro ezolanda na lokola koloka toujours na ngambo ya peuple congolais toujours dans la niveau ya présidence bato bazolanda et là dessus peut-être tire monter mais consoler peut-être bato toujours mona mutu mobimba papa wana obse to tire monter ma président juste a Koufi. Est-ce que mboka ngo bozo tumba ngo to mboka ngo bozo panza ngo to sala ndenge nini nana za shima moro wana parce que Vital Kamerhe na maloba na lobaki soki ba bengisi mwasi na ba bengisi bana ye akopelisa moto apelisi moto na ngambo ya Congo to apelisi moto na ngambo ya Rwanda to ya Uganda parce que c'est un Ougandais Joana so apelisi moto po Congo toujours tout ça na souffrance tout ça na passe ya mbongo na wana azoli yango tiko abomi mutu wana sikoyo prosango e okende niveau nini bakotela biso mutu to ndenge nini voilà question nanga nazo benga ozolinga kozolinga koyamba ngati tout ça rappelle na tout quand même tout sur na yo pote vraiment ba explication musu biso batu musu tozola ka binti pona mboka wana tozo kima musika to tangi ba place mais moi to sa vidéo c'est vina mboka na zo et de sevar biso tozo kima ko kina musika tozo souffrir ba mboka tozo tala biso tozo na mboka na biso mais mboka les autres biso ba mauvais service to ko ya ba ko ya ndenge na mboka wana voilà question nanga. Merci beaucoup, Papa Nanga. Je pense que Liwaya juge et Zali Kwenkete Batwebele et Zaka et mon côté, je comprends. Émotion aux Anango. Tout à l'heure, comment ça va se passer? Sinon, j'ai expliqué la procédure. Bonjour, bonjour, honorable. Bonjour. Je vous appelle à partir de Butembo. Awa, na émission, Makambo, Eza Biente. Makambo, Eza Biente parce que
lobi na butu eza na motard moko babomaki baetranglaki babotoli na moto donc eza ya koyinda na miniti oyo bamotard donc la ville est paralysée donc nde information nekaki napesa yo honorable na biso. Merci beaucoup papa Nangai, merci c'est ça masolona député Zabiso Nabino dossier à Butembo boyoki ke bauti ko boma motard moko na butu awe ezali koyinda et kuna na Butembo, donc ça ne va pas au Pessimboa Mboa Boyi, compte tenu la sécurité. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure, il y a que ça doit nous préoccuper tous en dégomsus. Bonjour honorable. Bonjour. C'est Eric depuis Ngaliema. Oui papa. Honorable. Makambo ezoleka na Congo soki président Fandika na fandi na Bible ne wana. En tout cas, batu ba osila. Ya likambo ezoleka na nini? Na makambo juge ya jugement ya Kamere. Na maloba ya Kamere yemoko alobaki on va mettre le fait. Le fait en yango azomettre ya oboma juge président parce que liwana ye mutazani malama kofika bubo on ne sait pas. Bon, on ne confirme pas que c'est lui qui l'a tué. Mais ben fait maloba na et correspond à acte posé. Qu'est-ce qui juge allait être ni pas kufa. Il y a l'autre ndoye ba mwana. Depuis makambo qui na présidence, batu bazo kufa moins de 24 heures, sur 4 ou 5 personnes, sur 3 personnes va kufa. Président Fandika Aboy, est-ce que makambo pena soit ta mission, monte que liwezo la netina ba mama na famille. À cause ça il a vraiment. Merci beaucoup de Konangai, dossier à juge, ce qui est vrai, ça a inquiété tout le monde et ça a inquiété tout le monde, ça c'est clair. Bon, tout ça la n'engeni, tout ça ne komususu pas maté, na lobaki na bino que tout ça quand même quelques appels ilo. Bonjour, ne vous laissez mon accord. Bonjour. S'il vous plaît. On ne saura pas prendre les appels. Oui. Cher, ça va. Na moment où ils allaient passer le 25 même, tant qu'on va discuter les cas qui ministère public na juge président va interpeller madame Amida Chati. Quand même on a débat na bango bien que soit il va bien si moi il va mettre les faits dans les dossiers. Maintenant, le juge président a confié. Si vous propos à un homme social qui a bien été micro, vous avez trouvé un monde pour les lots où tout ça n'a pas sa vérité, il va être comme un bon, il se bat comme les éléments. Le tout comme vous attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, madame, tu peux vous opposer à la juge, madame, parce que ça n'a pas beaucoup. Le lot est au coup. Biso va comme le tout retenir na dossier wana ndenge komi boy. C'est ça, Ndekonangai, bisonio so d'abord, tozana na bémotion, il y a liwa, na lobby na bino que ceux qui na sili émission a la possibilité, il y a na kita na résidence, il y a juge, toko kakoye, bah qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Saline Ndeko Eliezer, quelle honte pour le Parlement congolais, ça fait une année, s'il vous plaît, ça fait une année que le Parlement est en place. On ne parle que des hommes, Mboka, Maïzate, Courant, Moboulou, insécurité, n'en parlons pas, mais ce qui ne va pas dans cette classe politique, on dirait la malédiction, c'est une valeur dans un pays et dans notre pays. Quelle honte. Oui, mais Papa Nangai, ça nous préoccupe quand même, Bissonio So, Makamango. Bonjour, Noko, s'il te plaît, je te suis depuis Toulouse, en France. J'aime bien ton sérieux et ta façon de travailler, s'il te plaît. Si je me permets de te déranger ce matin, c'est parce que je suis troublé. Je vis sur les réseaux sociaux que le juge de l'affaire Kamere est mort. S'il te plaît, vrai, j'ai perdu. Bon, Papa Nanga Isaiah Solo, le juge Raphaël nous a quittés. Mais on ne sait pas encore Bonjour Papa Eliezer. Bonjour. Eza Jean en Lubumbashi. Oui Jean. Et pas na yo papa ndeto zwaka ba information sur. Na la moki na tongo on a tangi na Facebook na moni batebele ba
publié babiloko ebele bakomi ke juge président oyo dossier ya Kamere ya 100 jours bakotelaki na butu ya lelo babomi. Est-ce que eza solo to eza lokuta? Bon, papa na ngai eza ya kokotela ye te tolingi tokoma kuna balobi asalaki malaise bamemie na centre ngana nde kuna akufi mais nakokita na Dieu makesela kuna na bandal tokoka kokoma sur place si on peut avoir la version sur place. Vous avez appris pour les juges de 100 jours, il est mort. Oui, papa na ngai yango bato bazali ko déplorer awa tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Ezangai ndeko ale na kati ya scenario hayo. Nalingi naloba boye à propos ya président de la République. Tumoni kuna na Katanga azola tabilama ba soldat et puis ba soldat mususu bakoti na mboka na territoire na biso président zoloba eloko mote. Bato ebele bazokufa na cabinet na ye azoloba eloko mote. Lelo babomi juge oyo azaki na dossier ya Kamere. Président avandi azoloba eloko mote. République eza église te. Azwa responsabilité na ye. Soka moni ke démocratie congolais alingi démocratie te apana na dictature bato wana nyonso basala na régime ya kala kima. Tango ye akoimpose loi na ye tango bakobanda kozonga bakorespecte loi wana mais soki akolanda ke bato wana aimpose oyo azolinga aimpose akosilisa bacadre nyonso baza na volonté ya kosala mosala ndeko Eliezer oza musali munene oza député na biso tulingaka mingi na masolo na député sunga biso yebisa président de la République atika Congo eza église te Congo eza république amona honnête film ya Taishi te tant bato bazokufa eza république eza réalité tozwa ndeko mususu ndeko Eliezer eza ngai bienvenue pour dans Londres nangaki soki mwanza leo mekana ko expliquer biso article 151 ya constitution parce que ndenga omonera Janine Mabunda. S'il vous plaît, on ne saura pas prendre les appels. Violer la constitution. Parce que la constitution, article 151, selon l'année na moneli na tanyango, ils allaient que ceux qui poursuivent en cours, donc mutumo akoki ko s'interposer nangoti. Donc ça veut dire que yinenge akomaki que au batika ceux qui Jean-Jacques Mamba donc ça veut dire que la constitution est vraiment malamouté. Mais quand on explique pour you poser député au plutôt à la Katia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Député s'il te plaît. Bye. Merci beaucoup papa. Je pense que tokozonge la article wana ndengo lobby tozana na émotion ya juge oyo akufi tozwande ko mususu. Oui, bonjour ndeko Eliezer. Bonjour maman. Ndeko Eliezer ba message nango tanga soutien vraiment. Na biso na seni. Te osali loko te maman. Ndeko Eliezer pardonne na yeba. Na komina kimpatiki yo mtu yebi makambo bien bazaka na ba député ou ba dekwanga kuna. So ba député bazali ata ba dekwanga ngo ki député ya kwanga na makaya bu bien ni vraiment. Au mona te bande bunu bo sala ba action ta ko sensibiliser batu bo aider batu bo bango ata eloko moto ata sensibilisation moko ezate ki député mo ya nini yango ya kuna ya loso na madesu kuma moi moko azo sala na présidence apparemment za président za conseiller président vanda kuna na we na kimbatika suka kuna kuta cimetière conseil amazo yesu ko azo pesa président conseil nini parce que pana bango moko na ni mai ni courant côté na moko donc na ebité ce qui conseiller mo ya kwanga ou bien ya makaya. Merci Nicolas. Merci beaucoup maman. Ce n'est pas que toujours ba message te au moni ba message les amo ebele maman bokolimbisa biso yango moni toko créer groupe WhatsApp oza intéressé à kokoma kombo na yena numéro toko intégrer na groupe WhatsApp wana pona ko sélectionner quand même ba information parce qu'ils a éparpillé. Nous prenons plus de autant de milliers de messages par jour
Donc, c'est pas facile. Tous on est comme ça. Ndagaliazer mwana kono pango mbote. Mbote mama. Mama Jeanne na Australie. Oui maman Jeanne. Boni makambo ya zuzi oyo to yokike ba assassiné ye eza ya solo ou bien ya lokota. Pardon, on répondre ngai merci. Merci maman. Juge kanenge boyo tu anake akufi mais to ibina noté ce qui a akufi ni to zande comme ça. Bonjour Ndekweliezer. Bonjour maman. Congo ba. S'il vous plaît. Oui. Filmeleki mingi tolembi. Tindela biso kaka ba coordonnées à JFM Service na Canada. Ezalaka wapi? Merci. Merci maman na kotuna JFM Service ayebisa biso. Et il faut aussi JFM Service ayeba que na Dubaï bazali ko réclamer ye. Bazali ko réclamer ye à cause Mariam a représenté valablement, on va discuter avec. Donc, vous voyez tous en Bonjour, Ndekweliezer. Bonjour. À partir de Canada, tout de suite, vous me confirmer. Est-ce que c'est solo vraiment juge s'il vous plaît, oui. La histoire, il y a Kocha quand même, droit, Kocha. Maman, juge Joana Koufi, yango tolobi, kokita kuna to vérifier to zande gomsusu. Bonjour Ndekweliezer. Bonjour maman. Ngai nazande kono yo congolaise. Oui maman. Nalandaka be émission na yo mingi. Merci. Nazolanda pe ndenge ozokende kosalisa ba personne handicap. Vraiment na sepeli. Mais nakoyebisa yo pe ke eza na bandeko mosusu bazana bandako bazana ba possibilité wana te ya koya komona yo yo kokende na ba centre. Alors bandeko wana na yebi moko tuko ko salisa ye vraiment azana batombolaka ye nyonso basalelaka ye donc atambolaka te na kosenga yo soki moyen ezali osalisa ye alingaka pe te obakanga ye ata photo donc alingaka te awa mpe nazoyebisa kolinga te ke makambo na ye eya na télévision boye na boye kolinga te mais soki moyen ezali okoki kokende komona ye na koko soki olingi okopesanga réponse na kokotisa yo a contact natio a contact na ye okende komona ye vraiment aza na besoin à 100%. Ils ont la golia, ils ont la bakisi, ils ont la kiti. Beaucoup de beaucoup de monde ce qui on dit, na kochayo a contact na ye. Vraiment na kosepa la ke osungande kona biso oyo. Azana ndako sunga ye. Ce que on dingi okopesa ngai réponse comme ça to kota en contact na koyebisa yo. Merci beaucoup de les nzambe asalisa yo. Merci beaucoup maman. Kokanisateur, que je le dis souvent, que tout ce que nous présentons à la télé, c'est seulement ça que nous faisons. Parce que tout le temps, la caméra, au télé, mi caméra est yeux. Non. Et ceux qui ont monité ça la publicité nango quelque part, au bande comme ça, balingi ba condamné. Et c'est parce que M. Tambo, azana nini, azana mbongo nini, oyo akobana kosalisa bandeko nyonso. Et ça y a que ba Congolais consciencieux, ba koti koyeba, quand même que zana bandeko na bango ba kosunga. Muto akoza la neloko moko ya simple. Awa, na kola kisabino carton moko batindaki, ezali awa, ballon moko ya bilamba oyo batindi. Ezali awa, Mama Blandine, Kleber Malekwa, tindeli biso ba machine. Mama moko pe abenga kinga ke toke ne kozwa deux autres machines na yolo. Nyonso to wana c'est parce que batu bayebi bazo mona. C'est ça le pourquoi il y a publicité parce que mutu moko ta okoka. Na lobi na bino ko pesa eza mbongo te, eza kozala nango te, eza mutema ndem to pesaka. Mutema kaka ndem to pesaka. Eza na batu penzana muteme blendako. Donc libanga, ye tala pasi ya batu akipaka ngote, ye azakuna ali azomela na cigare. Azakuna te. Nenga bozakuna yazo luka nani akofinga, nani akoloba na yebo, nani akodécourager. J'ai appris na ba groupe WhatsApp mutumoko atie loko alobi que il y a un plan qu'on est en train de monter contre
ndeko Eliezer tango tiango quelques minutes après à supprimer boko monter plan nini bozo monter contre nga parce que na sani na lobi boy plan nini bozo monter contre nga na sali na tebino mukusana nini yango boko mona bandeko na ngai même awa tango to lakisi mwana oyo to utaki ko lakisi même awa na Kinshasa je connais un avocat qui m'a appelé ndeko Eliezer mwana wana to ko sunga yensi de alors c'est ça bon moto mais on a battu ba oyo belé admettons que makelele tout oyo to tchaka na ba réseaux sociaux chacun au moins fait quelque chose ata ya muke vis-à-vis ya bande konaye parce que na lobaka na bino ke ko bundela Kongo ezaka koloba te ko bundela Kongo ezaka koloba te o ko bundela Kongo eza carte te eza batu na mabele o ko bundela mabele te soki batu bazate mais ozana bolingo na ndeko na yo te o komisa kombango copie ya yo moko donc yo musala na yo koluka o finga nani o décourager nani ainsi de suite c'est pas ça wana ngana ko telemela bino tina suka ce n'est pas ça dans les combats au monde ndeko na yo zo kufa tu ne peux pas l'assister na lobby hein ko kaba eza kozala nango te eza mutema ndem tu kabaka ce qui tozui tout ce qui a comme makelele sur les réseaux sociaux ya biso ba congolais mutunyo sala kata moi muke vis-à-vis ande konaye parce que on attend l'état yango ekomi ya makofi l'état ekomi ka ya koswana l'état ekomi ya baliwa to sala ndenge ni to tika bande kona biso yango mona kindeko moko azolo ba il faut passer par les associations batu wana ngana zo assister baza bande kona ngai pour aider mon père pour aider ma mère pour aider membres de ma famille il faut que je passe par l'association c'est quelle réflexion erronée et mutozo komelanga wana zana poto c'est ça tout ce qu'il a copié na poto yango wana et tous nyonso to wana ezako esquiver parce que ya lingi ko contribuer te na lobite ko ya na nzela monsieur Tambo hein okotinda ndeko na yo okotinda moninga na yo pourvu que okende wa assister pe mutu mususu alobi nangake to sala kabiso to ye banakate oui même awa ndenge na zolo bato ebele babenga kangai mutu atindi assistance alobi na zana posa batanga kombo na ngate ce qui otali to tanga kamingi kombo ya association Sisterhood c'est une association basée à Londres tolobi je suis RD congolaise eza na Suisse et il y a ba maître Brigitte aujourd'hui RDC Monde ça c'est la plus grande famille ya ba congolais nyonso bazali ko se retrouver na ba association na ba fondation eza na kati wana donc eza na ba structure wana soki bato bazoya na kombo structure moko totanga ka parce que structure il faut bango pe bayebake lisungi batindaki et komaki tozwa ki bande kona biso la communauté congolaise ya bande kona biso o bazana Allemagne batindaka nini tolobaka batindaka $1000 ah je crois 1000 soki 1000 combien tolobaka yango eza pona transparence pour que même ndeko oyo bapesa ki pour que atinda yepe bayebake e komaki mais sinon bato ebele basalaka publicité te biso tozo sala publicité pour que boyeba qu'est-ce qui se passe dans votre pays ni nezoleka na Kinshasa na loba na bino ke un jour batinda kimbongo $100 euti ariwara eza na mbokati e Kinshasa pona kosunga $100 euti ariwara na sina je crois $50 euta katako eloko epesaka eza kozala nango te eza mutema ndem epesaka eza mutema ndem epesaka on doit faire ça ba o bazotikala na ba polémique bino ba continuer kana polémique et biso tozali nengwana mais moi j'ai toujours douté ya sens ya combat ya muto azaka ka yemoko visible osho salini na combat ngwana qu'est-ce qui prouve que lelo makambu oli ozana posa ko changer makambu ça la bien ozaka mutema mabe oli akana bande kona yote ozaka égoïste nengo zawana est-ce qu'on combat na yo sens na ngweza nini on doit prêcher par l'exemple mon Dieu on doit prêcher par l'exemple côté yanga makambu apoto te a tozana Congo tozana Afrique on doit tenir compte, il y a moins de notions élémentaires, il y a sociologie. Nous avons nos réalités. Ah. Tous on Papa Eliezer, dans un posa, au sein de Sanga, moi, compte nayo pour la première fois dans se sentir pour la moana wana olobi bakata kilokolo message waneza qui a lobby
lobby ezaki le 40e ezaki ya le 26 oyo sali le 26 olobi mwana mwasi wana bakataki lokolo naza na poche ya compte nakoki kosunga mpe na omwa moke nakoki ozala nango problème eza te tindelanga kaka place nakoki otinda mbongo yango. Merci beaucoup ndeko na ngai nde boye tomonaka na bakongole ndenge bazalaka tokozalaka na caractère wana te. J'ai toujours aimé, j'ai dit j'ai toujours aimé maloba ya ndeko na nga Richard na Milouzi alobi na yoka kaka zoloba bakongole baza mutema mabe mais alobi nga naza mutema mabe te soki oza mutema mabe kolatisa bakongole nyonso te parmi bato ya mabe bato ya malamu bazali bao bazosunga bato bino bokanisi mais c'est tambo azana nini yake lelo ale asombi beki lobi asombi vélo lobi apesi loso lobi apesi hein mais c'est tambo azana nini c'est l'effort ya bandeko na ye o qui comprennent au moins les choses bao bazakuna bavandi kaka ba mati vi na bango depuis ba yeba mbongo ya ba YouTube nde ba site et se créer ndengwana depuis ba yeba soki mbongo ya ba Facebook nde ba direct mikolonioso mais quand vous analysez de bout en bout du début à la fin il n'y a pas le vrai combat exacté vrai combat exacté eza moins visibilité na ye yango na lobaki na bino comment na mutu abandi ko publier ba photo depuis ba bandaki ko apprécier que bazo apprécier musala na yo ce n'est pas que basi tout wana bazo apprécier yo baza bandumba bazo lela yo que hein eza lokuta bango tout wana mutu na mutu azana mobali na ye eloko azo apprécier pa na yo eza ka mutema na ye ya kikongolaise soit ya kikongolais nde eloko azo sepela nango. Ce n'est pas yo comme kunali allez o tie ba beauté o tie photo na Facebook o tie c'est quoi cette histoire là c'est quoi ça yo mwana mobali pona obima e komi lokola mama depuis ovandaki osomba kutu nani babenga kango nini eloko na bango wana ya ba maquillage wana tableau soki tableau de maquillage boîte de maquillage ozakuna otia c'est quoi ça okoma pedeti wana za komba eza komba te ozo ya kolukelo mususu omani na Kinshasa awa nazo sukisa wana na Kinshasa awa ezana ba fi moko batelemaka na re ya batu nyonso te omoni are zali awa yo komona kaka s'éloigner atie pause yo kanisa zo la taxi la taxi te azana kacha affaire azo sala affaire ya moi yo be yo telemi wana keba bakoya kokanga yo voilà bande ko balandi nakata awa pour que nakende ko kutana kotala nanu qu'est-ce qui s'est passé bobo sanate j'ai fait un service à Komina Hollande et j'ai fait un service payé que ba kozela na Dubaï ndeko Mariam aza prête pour na ko représenter yo. C'est une dame que je connais personnellement et c'est une dame forte aussi qui s'y connaît na musala ngoye asala ka ba makambu na ye mais avec l'agence organisée ya modèle wana elle peut mieux faire kuna na Dubaï okuta bandeko na yo kadima soki okutani na ye vous sentez le sérieux bakosunga yo ndenge nini akovandisa agence kuna sans problème et je pense que c'est ça masolo na de pité voilà bandeko na ngai tosukisa awa pona lelo ndenge na koyebisa bino dossier ya Jean-Jacques Mamba eza wana toyebi te soki kosalema ndenge nini makambo eza ebele lobi tokendaki kokutana na ministre ya ITPR pona kosolola na ye makambo ya érosion na Kinshasa makambo pe ya banzela tokopesa bino suite parce qu'on a débattu pendant longtemps pona makambo ngo tozaki na honorable Kalonji tokendaki tovandaka te mais ce n'est pas tout qui est filmé ndeko moko atuninga ndeko Eliezer corona parmi basigne ya corona eza manque d'appétit et mais kuna bato bazo kanzala bazo réclamer que tozolia deux fois et tozolia une fois nalobi mais papa il faut vous comprendre nzambe quelque part pe azaka juste ba chinois wana bazali ko sala biloko selon catégorie oya ko kende poto basali ba originaux batindi na poto ya pirate batindi na Afrique et coronavirus e uti wapi e uti na Chine il faut basala ngona qualité ndeko wana oyo l'américain qui expliquait l'affaire ya ba complément alimentaire alors baki ke et comme 42 types de coronavirus alors nzambe lokola za juste
bazui ya original batindi na poto, bazui ya pirate batindi ao. Ce n'est que droit. Voilà bande konanga plus 243 998 311 332. Maman oyo alobi pona ma ndeko oyo azali nandaku okotinde la biso adresse na numéro bakota na biso en contact et total à ce qui est faisable, mais je dois rappeler ici que mais ce temps où il n'a pas de moyens où il vend c'est grâce il y a effort na Bible de to simba na kamaboko pona kosunga botika la brancher tokota ndi solobi. Merci.